Bonjour les amis, bonjour YouTube. Ezali ngai Yabino la Germaine. Lelo na memeli bino makusa mususu na makusa na biso ya lelo tokolamba wings oyo tobengi mapapu ya soso. Mapapu ya soso na ngai yango tokolamba lelo po mingi tolinga kolia mapapu ya soso tokenda kolia na ba restaurant. Alors ngai mapapu na ngai soso na kosala lelo ezali ya lemon pepper. O tokenda kolia na ba Wingstop menga na kosala ngo na ngai. Alors tokozala na besoin ya farine na biso. Tokozala na besoin ya lemon pepper yango donc ezali poivron noir na citron mélangés ensemble et puis tokozala na poivron noir yango moko et puis tokozala na beurre na besoin ya beurre na biso et puis na mungwa na biso nde biloko oyo toza nango posa lelo pona ko réaliser wings na biso yango wana nazokende na kosokola maboko na ngai et puis to procéder siko na kolamba. Voilà, et loko liboso tokosala na sokola ki déjà mapapu na ngai ya soso. Alors nakobanda na kokata, vous avez besoin de ciseaux na ya cuisine. Tokokata nan ba oyo ba maboko oyo tokati yango et puis tokati pe awa oyo. Faut séparer ba wings na yo, ba mapapu na yo. Na ba partie boye ou procéder vraiment na kosala ngo na nyonso. Voilà, na sisi kokata ba mapapu na ngai okobwaka ba oyo te biso toliaka na biso yango tokobwaka yango te biso toliaka mikuwa. Alors naza sikoyo kobanda na préparation na biso tokotia poivron noir na biso na kati ya mapapu na biso soso na kati ya wings na biso omonde nazotia yango. Nazotia pe na kati ya farine na ngai. Ça dépend pe ya quantité ya mapapu na yo. Tie wana. Et puis nazotia mungwa na ngai. Nazotia penda mingi te. Nazotia pe mususu awa na kati ya farine na ngai. Voilà. Nazoleka na ko mélanger yango. La farine on a mélangé très bien et puis na kepe na ko mélanger on mélanger wings na yo bien na papu na yo soso vraiment bien sikoyo toleki na kotia ngo na kati ya farine on mélanger ngo très bien na farine na yo très bien les deux mona baloli ba côté nyonso tout chango na filet mususu. Voilà, na tiena na première partie na kitisi yango na mafuta tozela ikalingama pendant 10 minutes. Voilà. Moni wings na biso nazo sala na chebo epo mafuta ekita bomoni bino moko ndenge kalingami kitoko parce que okosala penza e kauka makasi te okotika ngo boye sikoyo tozwi tochango awa na aluminium na biso après toleki lisusu na kocha mususu oyo etikalaki. Puis tozongisi lisusu na moto nde bozomona tozela lisusu pendant 10 minutes. Voilà, na bimisi oya suka na kocha yango awa na aluminium foil oyo donc na papier aluminium parce que tokozongisa yango na kati tokocha yango na four. Alors nazokende na kozwa lemon pepper na ngai oyo ezali citron na poivron noir nazozwa cuillère moko à soupe de bozomona na sangisi yango na kati ya beurre na ngai
Alors na mélanger yango très bien nde bozomona. Ezalaka na mungwa déjà, donc il faut kokeba ba mungwa na ndenge ozotiela po eleka te. Après nazokende na kopakola yango na wings na ngai nde bozomona. Na kotia yango na four. Voilà. Na selisi kopakola beurre na ngai na lemon pepper na ngai. Siko nazokende kotia yango na four pendant 5 minutes. Voilà, en attendant totie biloko na biso, totie mapapulu ba wings na biso na four, nazo profiter na kosala pe moi ba french fries na biso. Donc okoki ko assaisonner yango na eloko nyonso olingi, nga na utiliser oyo nde bozomona yango nazo épicer yango et puis to procéder na kokalinga. So bo remarquer bozomona ke na tiki na ba poso. Poso eza nango na poso eza nango problème te, eza nango mabe te, okotika no poso. Donc tozokalinga french fries na biso. Voilà, wings na biso ebeli ebimi déjà na four. Totiaki yango kaka pona 5 minutes nde bozomona. Donc tozozela sikoyo tolia yango na frite na biso. Voilà, ba fries na biso ebeli. Biloko na biso yango oyo, na makusa na biso ya lelo tozalaki na ba wings oyo, mapapo a soso, bomwende ebimi vraiment très bien. Très kitoko ka neti na restaurant, donc besoin na besoin que nobebisa bambongo te. Bomoni biloko yango ebimi vraiment kitoko makasi, bomeka bokozala déçu te. Donc bobosana ko like te, ko commenter te, ko s'abonner te, comme ça bokobanda kozala vraiment bokobanda ko rater ba vidéo te. Donc restez connectés, je vous aime, la Germaine.